Bonjour, bonsoir, na babone nyonso ya Mama Lorraine Mbala TV. Mama Lorraine Mbala TV. Bino bolingaka Mama Lolo. Mama Lolo, tobakisaka mo ba 1 plus bisika oyo ezangaki tobakisaka kaka tose kompletaka. Po toyebaka nyonso te na mokili yango ya Nzambe. Oyo ayebi bisika esuki, nga neti nga bisika pe na ya osuka, yo bandi. Donc, Nzambe apesa mutu na mutu, ba capacité na nyonso. Malolo tobakisaka mo ba 1 plus pona bato toyebaki te. Lelo naza pona ba ficelle. Naza pona ba ficelle o baza bango moko. Ko vivre seul eza malamu te. Ko vivre seul eza kitoko te. Ekomisa mutu nerveuse. On dirait na zange loro moko boye. Oui, basi nyonso bato balobaka basi nyonso basalama te po babala. Namoni bisika bakomi bongo te na Bible ke basi nyonso basalama te po babala. Soki basi nyonso basalama te po babala me yo te. Bango nde basalama te po babala me yo osalama po bala. Siko makambo ezokomelo nde ezokomelo bongo mpona nini? Po yo moko ozomiyeba ozate. Ozomiyeba ozate, se retrouver pe seul ndeni parce que trop de déception. Ozoyeba nde makambo te. Temo ozomi ba déception trop. Ozomona na mokili faut za la pe sage. Faut oyebela. Yango malolo azala pona ko soutenir, pona ko sunga. Ngana lobaka malamu kutu muta changer sans fiancé qui a divorcé 100 fois. Madame Kouto changer sans fiancé, qui a divorcé 100 fois. Ce n'est pas bon. Au Bali, aux ongi souezana soni moko. Bat bébé kakeli bala. Peza pe na base belé. O basala bakata mandako mabala huna. Bazolo ba si je savais. Siko peu comme si je savais te siko yango zana osel. Yo kanga siko malo lo conseil na ngai ko sunga yo pour osala choix malamu. Nzamba asalela mutu choix te. Azala desi na jardin de Eden. Parce que tangu bakende kokosa Adam, Ève plutôt. Tangu bakende kokosa Ève, Nzamba azaki desi. Adam répondait Nzambe ni, moi so pesaki ngai. Yango kolabi, alobi acheki biso pe boete. Mais Bible ezoloba likambu nyonso. Likambu nyonso olingi kosala kima pa na ye azala na solution opesa. Azaka na solution opesa. Yo sikoyo eloko nini yo osala ezaki oyebisa Nzambe kutanisanga na mobala malamu. Kutanisanga na mobala opesa nga kimia. Yo sikoyo yoka sika ba prière nozala nango Nzambe kutanisanga na mobala mbongo. Kutanisanga na mobala mbongo o priya ni osala. Siko akutanisanga na mobala mbongo ka pwani. Pwana zo ba kutanisanga na mobala mbongo. Priya nyonso o elandisa makasela volonté Nzambe Nzambe exausango. Siko te yo esa Nzambe kutanisanga na mobala mbongo. Ide no ezani. Ide na ona no ezani. Siko pe loko pe na loba. Yo siko tellement o mesali déjà yo soke libala. Yo commence yo ok fête ba bengi so pesa invitation ok fête yo musalo kenda fête okenda otala voile mninga lataki chaussure o alataki na makolo na ye chaussure o mobile na lataki bakataki suki marque nini veste ni na lataki yo musalo kenda ba fête yango wana siko bibali nyonso bazoya omona yote okongo saka yote mais tel petit âge na okomi nango. Tant osara yote âge ni okomi nango. Omoni Nzambe asala bisika intérêt na ezalaka. Bisika intérêt Nzambe ayaka vite pe Nzambe yanolaka. Yo bisa Nzambe kutanisanga na mobala bien. Yo siko ba prière na Nzambe mobali nanga azala mbebo rose, azala ba favori, azala libumu. Mais libumu na muto ese libumu yo. Yo mto comme c'est lumé. Yo mto comme c'est pembebo rose. Yo comme mto sala. Parce que moi ça ka forme. Moi ce n'est pas ça mobile forme.
Parce que ma prière na yo ezala mutu te, ezala ebandeli te, ezala suka te, yango ozaka yo moko ti lelo. Oza pe na mangala moko, yoka yo nga mobala ya obala nga fa lekanga na français. Yo mona oloba français makasi de ozana. Oloba français makasi. Siko ozo luka ka mobala ya obala oloba français ko leka ozandoki. Ba ideni lo sala ngwana. Mobali ba ko ya mo ba français mo ba tâtonner ba G, ba ti, ba N, ba jui. Yo poko la oko bongisa pe français na ye. Okoko ma pe professeur na ye, ko nda opese cours. Parce que mobala lingi yo na bolingwa solo la kati ya motema na ya lingi yo. Yo siko zo lingi te parce que lobaka ba ti, ba G, ba ti, ba nini, ba ti voix. Omona bisika zo osaki oza yo moko. Ozo pona nga fona kotaka la famille mbongo. Kona kotaka la famille mbongo et surtout ba tubazana opesi Jean, opesi héritier, opesi cordon sope nani. Nani o ayaka obala yo. Mobali so lingi yo ozala posa sexe. Mobali so ka zo ko avise penda yo okota na ndako botele bana. Yo liboso na mama nzoto ti. Nzoto ayebi ke sokoti na ndako na olembango. Sokoti na ndako na tango na zui na midi na zui na pokwa na zui na 13h na zui. Ya vite fait na zui ma pause na musala na zonga na ndako na zui ya vite fait aozwa. Mama, tika kopona mibali. Tika kopona mibali. Mobala zalaka bien présentable c'est tout. Ate mobala olata ba chemise a minene, ba chemise eza mutute makolote, ba chemise a lenga mama. Ba tayar ba koma na bango. Ate zolata ba kesha minene, yo za na possibilité sunga ye. Alata ba mocassin. Yo lokolo linga mibala ba mocassin ba pantalon taille. Yo mto sunga ye pe. Sala pe marque déposée na yo pe ba envier yo. Yaya. Mabala ozo mona na réseaux sociaux, ozo suka pe ka na réseaux sociaux yaya. Muto batu banda bandi ko beta ba tour. Yo mona koza spécial. Ndozala yo moko na mona koza bien. Oza engagé na bala. Yo laksaka maboko na bala. Siko zo zelani. Mama, o zelani. Muto bande ozo luka ona pese chance. Pese chance pourquoi zo ta la taille na ye. O ta la pona nini nde ba lob ngala za pena contre na bato balobaka ke mobala va ya confiance moi si il faut za na mona ndaku na ye. Mama, via mutu tope papa. Et surtout papa oka makasi wana ba atangisi mwana est-ce que bino ozo tangisa ka basi bana bino po mibali ba futa bango? Lokolo tangisi mwana yo fa ke kolingaka ake kolingaka mutu asalaka na banki. Ba para boza mitema mabe yango bino pe boza cause ba divorce. Mobala mwana na yo presenter mobali a osala te. Siko zo sala te. Po yo bala mwana ngana ni non. A combien de gens à âge que à cause na mobali. Yo pesa chance, yo pesa ba conseil. Maman zo mo no conseiller. Attendez déjà. Lelo pe lobi pesa enza mais na ko pistonner moi bisika mo boy a jupe musala honorer moi na yo. Yo lika moi na ayela o ay ko poser mobali ay ko poser mobali yo azana clé de contact. Aussi mon câble. Aussi mon câble. Yo wana na ti veste ba para pe botalaka o e frappa a misu. Mais o e frappa a misu. Eza orte. Yo otala misu menzamba ota kati. Yango ba mame bele ba olela na bandaka mabala. Et surtout ba bilenge bazo ya lelo wana. Bazo e batabala eka po sepesa ba boti. Bolingo na yo bande ko lige yete loka ba boti balingi yete asepelisaka yo ake ko kundolaka o asala na banki. Po sepela. Mama. Yaya. Ozo pona mibali da misapi po anini. Ozo talaka ba parents. Parce que ba camarade na nyonso o abali mobala sala na bank. O kuna sala na Vodacom. O asala na Sozacom. O kuna sala na wapi. O kuna sala na wapi siko ya yo. Azaka journalier. Yo bi oyo passe-temps. Oyo passe-temps. Non. Tant ozo ba passe-temps, yo ota virgule. Gloire à Dieu parce que ota virgule. Nzamba tela e point. Mama. Ozo mona te ke yo comme okomaka kanda muninga obetelo sangone ba fiança ki ngai.
Malam. Yo tikara malam parce que yo moko za non na choité. O mesana ko critiquer mabala baninga. Siko ba tu peux ba komaka osala effort ko ba mama na ngai. Omoni lelo ato bali na kati avion. Ba o critiquer kaka fallait li papo ça la boy. Ba ta ko critiquer bazanga te imagine toi ba critiquer cercueil. Ba kundie na cercueil bien te. Bo pas critiquer li bala no lo ni ezangi. Tu vois, comment ça la moussala, on s'ala quand on parle, pas critiquer les balles, pas critiquer, pas critiquer. Bah, il faut être bien tes côtés les kaki. Bah, tu sais créer bien tes côtés. Bino bateau, bah, ça va créer bien tes. Bon, ça va ndoki. Bon, ça va ndoki, bah, Lucifer, na maudire bino. Bino misala, bino qui n'a qu'à pour critiquer rabatu. Voilà là, t'as que tenga maki. Côté au pierre, moi, que longwaki. Eh! Poni moussala makasi boy. Moussala makasi bobo so pona nini. En tout cas, merci beaucoup na ba oba yoki ngai. Obo yoki ngai. Nzamba lola asela bino bolamu. Bozo ka conseil na nga bochangu na pratique. Ne boromona nde efutela bino. Ba oba o soutenir nga nzamba pambola bino. Ba femme sage libanda mboka. Encore bolinga te na tanga kombola bino. Na tanga pe kombola bino te. Maman Laure Matondo, ma maman chérie, ya yo yango wana. Maman chérie, la femme de son mari, Nana Amélia.